TV, bonne Polana des shows, Mana Congo, Polana des shows de Nare, Mana Congo, Polana des shows de Nare TV, Mana Kisire, Polana des shows de Nare TV, La Pota Amerique, Polana des shows de Nare TV, Mokili Mondima, Polana des shows de Nare TV, Polana des shows de Nare TV. Bana Lola, Bana Poto, Bana Mokili Mobima. Bon s'abonner massivement à des shows de Nar TV pour la vérité, pour les émissions, tout. Bonjour, bonsoir Balandi, nous sommes des shows de Nar TV. Merci Nabao Balandi des shows de Nar TV. Ceux qui ont talinga les lomba la liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV au Talakaba réalité zole kanamokili. Tu es libino stije moko ya kafu ya Moïse Mbie na Eliana, Moïse Mbie Akimi, Mireille Mokeni Akimi. Bakimi ndenge nini zala branché na pesa au détail. Yoka esali mawapasi na soni komona ke Moïse Mbie Akimi et kamwisinga des shows. Na sali ba émission mingi par rapport à dossier oyo. Mais lelo na opeso ba détail clé au comprendre que non soki nzamba komisi mutu na suka et ki alobi mutu o histoire na ye suki awa pona kokosa peuple de Dieu. Yaya na oloba te akozala dévoiler. Oyo nzamba lobi suka se ko kisama soki kolo lobi ke pona Moïse Mbie suki wana ça veut dire et suki wana na oloba te pona Moïse Mbie suki wana quel est maintenant le problème to keto pasolanteke ba avocat Moïse Mbie bazalaki na ndenge bazobenga ndenge babenga en fait na ba terme juridique ndenge babenga collectif d'avocats, c'est-à-dire ba avocat o bazalaki na dossier ya Eliane bakende ko déposer dossier ya Eliane liboso ya bayeba sambisaka kasi na sima nango tomonaki Moïse Mbie agissait mal ya kotinda bato bakende ko beta avocat moko ya ba avocat ya Eliane Massas pour dire que a abandonné dossier o ya Eliane, mais esali mawapasi na soni na lobaki na ba émission eleki Moïse Mbie osalinde erreur Moïse Mbie osali yokanga nde na oyebisa yo osali erreur ya kotinda bato bakende ko beta avocat Massas. C'est ça l'erreur grave au Moïse Mbie à commettre sans que ye ayeba. Toza wana. Bake ko beta avocat Eliane Massas ba yebisi il faut abandonner dossier. Ceux qui abandonné dossier te ba ko boma ye. Mais ngana olingana lo babwe na ba avocat o bazo sambela Moïse Mbie. En tout cas il faut botika. Parce que muninga na bino avocat nde ba beti Massas. Kasi yo so wa ko défendre pour ba beti muninga no avocat Massas. Lobi yo pe ba obeto Massas. Au moins te bobe samusa na bino. C'est-à-dire dossier Moïse Mbie est sous dossier ko lobelate. Bosundola Moïse Mbie parce que nzamba sa commission na suka ya na oza l'avocat te o eza volonté de Dieu. Moïse Mbie a komi na suka. Na osambelela ina ki avocat ne bogete masima Moïse Mbie. Na bo sambelela ete c'est la fin. C'est-à-dire eloni na lobi wana avocat so ko sambela Moïse Mbie eza mawapasi na soni. Po muninga no avocat ba beti Massas. Yo zo kendo défendre mabi wana mais lobi ba obeta pe yo Massas. Moi te bobe si musa na bino ba avocat na kangi parenthèse na ngega po ba avocat o ba sambela Moïse Mbie ba yo kangai. C'est-à-dire et sali mawapasi na soni quel est maintenant le problème Moïse Mbie Akimi. Bilo nyonso ndenge zo salama ba beti avocat wana Massas Moïse Mbie asi akimaki mais injonction ezo za toujours Moïse Mbie ndazo pesa ba directive Moïse Mbie ndazo ordonner to loba ide na ba émission eleki so kinzungu etondi na bana soso seke na sena ngo mama soso azali kolo likambo eza Moïse Mbie o nyonso ko salama par rapport ya famille ya nani ya Eliane o nyonso ko salama comme les intimidations envers les avocats ya Eliane c'est Moïse Mbie o lingi ba ebisonde ni pour comprendre. Olini ba ebisonde ni pour comprendre quel est le problème. Ba avocat o ba monique comme trop c'est trop collectif d'avocats. Collectif des avocats ba telemi ba kenda ki liboso ya ba zuzi ya likolo pona ko expliquer bango que Moïse Mbie ça veut dire Moïse Mbie a commis élément dangereux pour la famille d'Eliane. Moïse Mbie a commis élément dangereux pour les avocats. Moïse Mbie a commis élément dangereux même pour son église. Voilà pourquoi ba avocat ya Eliane ba ke mena ko senga ko tia demande na ba konzi o ya likolo ba tia mandat d'arrêt toki ko benga ndenge wana ba kene na Interpol po ba sala mandat pona Moïse Mbie, c'est-à-dire côté nyonso Moïse Mbie azali singeli ba kanga pe bazongisi na RDC
Parce qu'il y a un dossier judiciaire où ils ont Moïse Mbié fois à la présent dans le pays. Mais quand on est dans cette émission à Liboso, déjà l'avocat Moïse Mbié, Moïse Mbié a un problème compte tenu des éléments de preuve où il déposé nakati ya tribunal pour na yo Moïse Mbié. Et là que simbezate, l'avocat na yeba qui est boy yoka Moïse Mbié par rapport à des éléments, c'est-à-dire par rapport à des preuves. Oyo Eliane a déposé na tribunal pour na yo. Oyo Eliane a déposé li bosso ya bazouzi pour na yo. Et qu'au marché de société, mieux vaut tout la mouissi ya zaza, mieux vaut qui m'a déjà zala libanda pays. Et ça qui déjà ndenge basi bassoufla qui est que eza dur par rapport ya ba preuve déposée contre toi. Et qu'au marché était Luka Ozala libanda Moïse Mbié Akimi. Et là je confirme à dire que Moïse Mbié Akimi, Moïse Mbié aza sous na pays te. Moïse Mbié azali banda ndenge tozoka à Londres ou soit France. Ça dépend. Collectif d'avocats bakenda ki liboso ya bayibaleki bango na échelon pona kosenga ete bakanga Moïse Mbié sika nyonso azali bazongisa sur place na mboka. Pourquoi balobi ndenge wana Moïse Mbié a commis un élément dangereux pour la famille d'Eliane, un élément dangereux pour les avocats d'Eliane, un élément dangereux pour son propre église même. Voilà pourquoi basengi bakanga Moïse Mbié bazongise na mboka. Quel est maintenant le problème? Moïse Mbié akangisi même ba guitariste, ba musicien o bazala qui peut koyemba tout autour de lui, ba utara ba onyosu dans l'ensemble akangisi bango, akangisi nani ndeko oya mobile nani kombo ne nani. Kombo ekei na kolobaka na kati ya émission de na oloba awa. Akangisi bango alobini ni fuite ya babiloko mususu zobima par rapport ya bandeko wana, ba chanteur ba musicien ya Michel Makenda, soki Michel Makenda soki nani. Moïse Mbié akangisi bango. Bato oyo akangisi baza pe na ba famille na bango pe bazolela. Moïse Mbié a bétisi avocat Massas. C'est-à-dire Moïse Mbié a commis élément à craindre. Moïse Mbié actuellement a commis criminel. Omoni dossier ndenge zo baluka. Moïse Mbié actuellement criminel. Na salaki na ba émission eleki na lobai Moïse Mbié a fait une grosse erreur pour avoir envoyé les gens pour aller tuer sur l'avocat. C'est une grosse erreur. Yaya atozana makoke andengeni atozana mbongo andengeni, tu ne peux pas tirer sur les avocats. Tu ne peux pas tirer sur les juges ou les magistrats. Non, Yaya. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, Yaya. Quel que soit mbongo à Moïse Mbié. Et puis mbongo à ngoka mbongo à mabonza topesa qui Moïse Mbié a commis au-dessus de la loi. Non. C'est pratiquement inadmissible Moïse Mbié d'envoyer les gens pour aller tirer sur un avocat. Quel genre d'intimidation? Quel genre d'intimidation y a marque ya boy? Na loba ki on a ba émission eleki Moïse Mbié a commis une grosse erreur. Il y a ko bête sa avocat Massas, c'est une grosse erreur. Maintenant na minute au collectif d'avocats ba telemi. Collectif des avocats ba telemi pour na ko télémer la problème ya Moïse Mbié. Dans un point où va constater que Moïse Mbié il est devenu un danger public. Un danger public pour les avocats, un danger public pour la famille d'Eliane, un danger public pour Eliane, un danger public pour son propre église. Voilà pourquoi balingi basenga maintenant mandat d'arrêt. Na Interpol, c'est-à-dire côté sous Moïse Mbié à kozala ba kanga eba expédier azonga retour en RDC. Dossier Yembutumbutu. Quel est maintenant le deuxième point que je vais encore vous expliquer? Mireille Mokeni o na ebisa kibino azalaki a complicité na Moïse Mbié. Yé pa yebi ndenge nini basalaki ba avortement ya Eliane. Mireille Mokeni na minute o nazo bano na Kinshasa azate tout la mosi ya zaza. Mireille Mokeni akimi porté disparu. Aomona nate. Akei. Omoni buzoberi to suki wapi. Mireille Mokeni akimi Mireille Mokeni aza esu na Kinshasa te mama oyo pe akimi po se nyonso libanda akei. Mais quelle est maintenant les causes au bazolandela nani oyo kozala comme ba infraction ya Moïse Mbié? Balobi boy. Moïse Mbié a kozala inculpé na 3 points. 3 infractions judiciaires. Première infraction est un viol. Na loba ki on même na ba émission eleki mais wana ezoki na ba confirmation ya ba avocat ba monde bazoloba. Premier point ezali viol, première infraction, et puis deuxième infraction ezali avortement forcé.
Les avortements forcés. Basali ici, Eliane, avortement forcé. Pour avoir fait les avortements forcés avec Eliane. Ça, c'est la deuxième infraction. Troisième infraction, ils allaient déclavation des mers. Voilà makam oba okangela Moïse Mbi yangoana. Déclavation des mers, avortement forcé et viol. Trois infractions où il a dit Moïse Mbi. Olingina et Bissoni ni rien que la vérité. Yoka, des choses de narrative ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Nous, on est là. Rien que la vérité. Voilà. C'est-à-dire, dossier Moïse Mbi et Kemabe, et loko et la moussipe et pelisi sous moto na problème à Moïse Mbi. A Betisi avocat Massas, a Kangi groupe à musicien. Na minute bande comme sous depuis bakende na baona ba musu bazongi banda kuna bangote. C'est-à-dire ba avocat ba sali déclaration ba kotisi pétition na bango ba sali demande na bango Moïse Mbi il faut la ramener en RDC parce qu'il est devenu un élément dangereux. Il est devenu un élément dangereux. Moïse Mbi a commis un danger permanent pour la famille d'Eliane, a commis dangereux pour les avocats, dangereux même pour son propre église. Parce qu'il a commis kangana ba frère na église. A kangisi bat, bakena bana batu wapi, batuana bana ba famille na bango bana bana baona basi na bango bazolela. C'est dangereux. Comment un pasteur au commis ko kangisa batu na batu, au commis ko kangisa batu comment un pasteur au commis ko kangisa batu na ba criminel. Parce que on a tobenga bango sous ba policier te tobenga bango sous ba agent te ba commis ba criminel parce que quoi qu'on a levé batu na butu et ça est sous bien te et ça propreté. Or, par contre, Moïse Mbi soit qui na makambo bien à l'amiable. Fallait qu'atinda ba avocat na ye, ba mona ba avocat Eliane ba créer terrain d'attente. O ba okay ko conclusion à l'amiable. Quel que soit ngai simba ou pas, mais ça ba manière o ba kinda nango pour soigner aussi sa réputation. Mais Moïse Mbi a saleli ma peka. Gros dos. Ya kolaksa ke yende Moïse Mbi parce qu'il a l'argent, donc il a fait tout ce qui était beau pour lui de faire et voilà maintenant tout a tourné contre lui. Nous, on est là. Rien que la vérité. Il y a un bon pour le l'accès la bateau, ça, on va gros dos influencer. Si quand un bon maman va checker na mabonza. Quand un bon va dim. Quand un bon va action de grâce. Il y a des commissions pe ma peka minene. Kasi ya pe suka ande kangio. So kinzamba lobi a commission mutuna suka ya yoko boya te. Quelque chose a fana quit. Ya Bethel Moïse Mbi. Orokanga volonté nzambe te. Toza wapi na minute Moïse Mbi azaya kokima. Moïse Mbi a kimi, il n'est pas au pays, mais ba avocat d'avocat, collectif d'avocats, ba sengi Interpol, ba kanga Moïse Mbi et côté nyon soazali, ba kanga ye ba zong sa ye na RDC. Kokitana ye na RDC, c'est-à-dire Kweche, Minote, ye pas les kani. Voilà, nous on est là, rien que la vérité. Comment yo abusé moi na batu? Au BBC moi na batu? Au lieu de demander les pardons à la famille, mais yo ko intimider famille wana. Et c'est la kate yaya. Buzoba o yemoko asalinde yango wana tant qu'un pasteur muto ayebi ndenge nini pardon ezali et sengela ki aleka na nzela pardon. Abengisi famille wana bake même quelque part a sololi na mama ya mwana, a sololi na papa mwana à l'amiable et nga ekende bien. Ke Moïse Mbi ake na ndenge ake nango, Moïse Mbi yemoko nde apelisi moto na problème oyo. Soki Moïse Mbi azalaki penda un vrai serviteur na ba erreur ya sali, falaka benga papa Eliane na mama Eliane na ye Eliane bango tout 4 sans témoin. Ba bongisi makamnyo so etikali na kimia na silence dans le secret, histoire où elinga eza aboete. Mais Moïse Mbi asaleli ki Moïse Mbi. Mbi asaleli ki mapeka epolette. Moïse Mbi alobi aza très influent boke nanga wapi. Voilà côté moto epeli, voilà côté to komi. Et ça li ma pasi na soni, c'est-à-dire na minute oyo ba avocat te me ba avocat tout ba telemeli acte o Moïse Mbi asali ya kotinda batu, kotinda ba criminel pour ba ya ko beta avocat ya Eliane Massas. Mais papa on a risqué lui wa bon so ba beta ke lisasi na muto akufi, mais na minute oto lobani. Et nga ezala bien te avocat on a pas zo la vie na ye, aza un jeune avocat, aza na mwasi, aza na famille, a cause ape na bana na ye, ce n'est pas normal. Avocat Justin. Et ça li bien te soka boma ki Justin. Nga ça la bien te. Comment un pasteur au ki kotinda ba criminel ba ke boma mutu. Un pasteur. Bon ba criminel wan so ba ki na manque de maîtrise ba beta ki na avocat na Masasi akufi. Et nga ça la bien te yaya. Soki avocat na zande ko na o CPA nango. Problème ya Eliane na po yo ndimango. To po mona ke Moïse asali mabe. Fallait ka ke Eliane azala mwana o yo boti.
Juste question. Pour yeba que Moïse Mbi a sali mabe a abusé Eliane, il fallait que Eliane azala na famille na yo. Il fallait que Eliane azala leki na yo. Il fallait que Eliane azala mwana bino na famille ndo ngondi make Moïse Mbi a sali mabe. Le rôle aza mwana mutu mususu. Leki ya mutu mususu nde kwa mutu mususu yo pa na yo olinko ndimate. Eza mabe yaya. Pourquoi ko soutenir les mal? To telemela o eza mabe. Omoni ba mission to sala. Po ba faux pasteur nyonso bazonga sima. Ba arrêter makambazo sa na bana bato. Ba arrêter makambazo sa na ba famille bato. Ba arrêter ko détruire mabota ya bato. Voilà pourquoi to sa ba émission aboy. To sa ngo par sentiment te, to sa ngo te non parce que to boy Moïse Mbi non. To sa ngo poto telemela ba miyibi nyonso, ba bandit de l'évangile. To sa ngo pona ko telemela bato nyonso ba une infiltration derrière la Bible. To sa ngo pona ko telemela infiltration dans l'évangile. To quoi ça ba bandit dans l'évangile. Pour makambo ici là. Voilà pourquoi tout ça la bémission boy. Donc sali ma pas sina soni komona Moïse Mbi ya kimi ngana ka sende Moïse Mbi ya bande ko laksa ke yende ye na ka saki o ki matin kande batu ba olo ba ki ate Moïse Mbi Moïse ngana ka saki o ki matin mais ce Moïse Mbi ya kimi sali soni. Et chose grave, Mireille Mokeni a kimi. Mireille Mokeni na Kinshasa azate porté disparu akangi bisaka tout la mwisi ya zazakei. Akimi pona nini? Ce qui ba accusation c'est ça force okokima pona nini parce que Mireille aza maman o azali attaché de presse ya Moïse Mbi na église. Et maman na babiso ka zo sambela okondi matin ka sa ka lisumu. Na tshela ibino ba témoignage na ba émission eleki. Zonga sima na ba émission na salaki okoka makamnini ba témoignage pona Mireille Mokeni wana. Batu mo okondimate ke ba osala mabe na kati ya église. Et Mireille Mokeni ndenga azawana ba okoza batu mo bana ba secret belé. Ezana batu mususu pe ba okoza la wana ba victime na Bethel. Mais jusque là ba obanga koloba. Yaya tango koloba yango yo. So oza victime na sima Moïse Mbi, na sima Mireille Mokeni, na sima ya Bethel, c'est le temps. Yaka na moment ngo bimisa tango ezopela. Yo pe ba yeba kano ekozani ekozala pasi tango zo ya koloba makambo ici là. Voilà, nous on est là pour ça. Toujours dévoiler Karabafo. Hein? Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV, au centre. Nous on est là. Mireille Mokeni Akimi. Mireille Mokeni aza maman o azayi kopesa nani Eliane. Ba kisi ya makasi po mela la nasima kolala po yoka douleur te après avoir avorté. Yé mtande kopesa Eliane ba drogue. Eliane amela ayoka douleur ya avortement te. Maman Mireille Mokeni wana. Kando mwena chelio ba nyonso likolo na miniature wana na photo bangwana nyonso bande de criminels, des bandits de l'évangile. Nous on est là rien que pour la vérité. Yoka benga des shows d'Enar TV na makambo est important numéro na ngango wana gravé na WhatsApp. Pesa biso ba dossier oyo za nango, pesa biso ba doléance na tolobela ngo sur chaîne. To alerter batu ba o ekomeli bango te ekomela pe bango te. O ekomela yo ekomela ba susciter. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Kobo Sanate, aimez votre émission, commentez, partagez l'émission et que ça l'a bien alerté batum susbaye babu zoberi ou ezole kanasima mangomba nasima ba faux pasteur. Ezala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché émission musu César Kouya. Ciao.